Kinshasa makambo Kinshasa ba problème tongo nyonso soto la muki na ville province de Kinshasa yaya makambo pe elamuki awa na commune ya Selembao na Susiate ya Re Masuba population bayaki liboso ya la police botu na nini bakangi mwana mbalo bomoni boye lisu moko eteli rouge po na lukutu oyo azwaki. Selon l'information tozwaki sur place ezake aza moyibi bazalaki na muninga na ye babanda koleka bakutani kaka na jeep moko ezalaki na la police tellement batambolaka na bakle na bango ya passe partout nde bakota bademara jeep wana kasi tellement pe kitubu elataki bango ekutani pe na mukolo ya jeep yango azalaki na re abande kozela transport amona kaka jeep na ye eleka ye wa alobi ya boye batikaka te arekipera pe mutuka mususu alanda bango mbangu nde akangaki bango na mbuti ya ntango atuna yoka siko moyibi mususu wana ya chauffeur kolo mutuka ye aza pembe na nga ntango aluki abelela boye chauffeur afongola porte twi la musi ya zaza nde arekipere oyo bapresentaki lokola kolo mutuka yeyo na la police boka sikoyo victime ye moko asololaki boy bon natiaki mutuka elaka la Susiate wana bon la tongo lango na bimi yakende musala natiki contact na ndako pa madame po ala la mutuka siko natalaka boye na re na telemaki natalaka boye mutaleki na mutuka la ngai nazwi mutuka mosusu alandi ye ntina ye kuta bango na embouteillage nazwi ye na tuno te patron ya mutuka yeyo avandi awa bazali bango mibale chauffeur akimi nde tokangi moko wana oyo tozali na Susiate contact ya bango moko nga contact pa madame na ndako tala bato boye place na bango eza ka nyamaka sese akende nanu kosala bilanga akota na service national po ete ya misuso batikalaki boye na Kinshasa tolingi yango te po inspecteur provincial ya ville province de Kinshasa lobaki opération zéro muyibi zéro kuluna na ville province de Kinshasa bote yama po nzela na bino ya kaka ya makasisi commune ya Kisenso eza moko ya bakomini oyo ekenda ntango na République démocratique du Congo surtout ebimisa batu ya ndenge na ndenge ba musicien koloba te ba politicien kutu tika na yo po bakombo moko ebima na commune ya Kinshasa ya nanga ndimelanga ke eza ba grand kombo ya kosakana te mais bino moko botala ndenge commune yango esundolama na yango awa population akoma na ba difficulté ebele mais biso tosalaki constat ya nzela na bango pembeni ya nzela oyo babengaka yango d'état donc ekoma impraticable c'est-à-dire awa nzela ezalaka na yango lisusu te sikoyo botala ndenge nzela nyonso ekoma na yango bosoto kutu Mercedes moko ataki kiteti alobi akoleka yeyo asuki awa na kati ba jeune baye bazotombola babimisa me waya moto mususu aye ko rejoindre Mercedes oyo bango mbale bakangami na kati ya bosoto population balobaki boy de premier maître Bourgmestre abimaraté ça utinda kuna ye akoti na bureau akobimate donc azali ko handicapé jamais Bourgmestre bachaka ik fosa na makolo atambula atala quartier na ye soko ye atambula kate afondika na ndabu na ye azotambula te donc futo longo la Bourgmestre ndemona fo batia Bourgmestre oyo azaka na commune wana pour atala ba difficulté eza na commune wana yenda koyeba bakocha Bourgmestre eza na commune mususu te tokosenga kaka na le gouverneur ya ville province de Kinshasa l'homme du terrain ya Gentini Ngobilambaka kaka ndenge babengaka ye papa bwaka misu awa na veni d'état po
bosoto nzela eza impraticable kisenso yo ekenda ntango kutu babengaka ngo banga moyo bamusicien bapoliticien bajoueur bato ndenge na ndenge babima awa bongo kutu bacomédien koloba na yo te me tala ndenge komini yango esundolama na yango soki bosaleli bana kisenso quelque chose na baveni d'état ekosala bien po baza na badifficulté bebo ya kosakana te tozotala tozozimele te 2023 pe kala te awa